Siko eloko ezolekelanga. Directeur ya marketing Edi Badiata a sali vidéo, a lancé message. Oh, ok, directeur azali clair. Tango Edi Badiata zo passé message. C'est que message wana e uti pa fali. Fali aza d'accord nango. Fali aza au courant nango. Edi Badiata akoyi ko sala jamais avandika na ndenge na ye moko avandi. Alala la muti abite na sala vidéo mobo. Oh, ok, fali ayebite na ye na lancé. Non. So ibomoni Edi Badiata bimi na caméra ba warrior c'est que papu na biso ba sololi ba vandi na mesa bité oui to voter dire directeur Edi Badiata motema na boduka lancer message pour papu ya zape occupé très occupé na ba date na biso na ba concert na ye o azo préparer azo laisser ba warrior donc akoyi ko sala nyonso te yango na bazalaka na équipe. Donc, papu tanga moni likambo ya sepel nango tabite Edi Badiata directeur leka loba solo la. Bande konanga. Tant toza ba warrior to linga fali po aza musicien, aza artiste munene, obiso to lingaka ayemba ka sepel sa biso na banzembo, to sepelaka na ye moko mutu, to yaka ko soutenir ye na monde ya musique. Fali aza artiste atekera biso ba concert nde to kinaka ba concert musique ya malamu o elongola biso ba stress. Fali tango directeur aye. Fali aza musicien. Jamais ba mafinga ba injure ekoki ko dominer musala ya leader obiso tozolinga. Tozo ya pembe na Fali poto bakisele 1+. 1+ wana etant que ba fanatique, etant que ba warrior, etant que ba ndeko tolingaka leader na biso. 1+ wana ezala nini? 1+ wana ezali ke nde tozo sala ba pub, tozo sala ba marketing, nde tozo lobela ye, ko lobela Fali, musala ya Fali ezaka te fo fingela Fali. Désolé. Biso ba manela kitoko tozaka bato arando ti. Tora bato arando bato populace bato mafinga bato ya ndenge na ndenge munoko mbanga danger. Metango to tiki ngambo wana arando ya kofinga. Na moni ke nakomi nanga koto Fali na lobela Fali. Est-ce que Fali a besoin la msu Manuela poussa na pembe na ye pour Manuela fingela Fali mutu songolo pour musique ya Fali talama non. To ye pembe na Fali habité, Fali a besoin ba finga te. Fali aza na posa ba pupule batu ba mama na ba tata te ba misien mususu te. Fali aza na posa batu ba lobele na makambo yazo sala na ba œuvre na ye, musala na ye, na ba date ba concert na ndenge azo tambola partout. Makambo lobela Fali zebele. Musala azo sala ezo monana. Na génération na ye. Artiste azo tambola partout monde entier. Azo kota place batu ba kota ati azo kota. Azo tia ba date, azo s'imposer na ba mboka nyonso. Azo tambola azo beta concert, azo tika kombo. Est-ce que makamona nyoso azo sala? Eza pona benjir, pona ofingela ye ba adversaire? Non. Nga Manuela kitoko na sala ka life moko boy kala. So bo se rappeler na mo. Est-ce que il faut kaka mutu moko boy aleki ndenga na kamwaka. Mutu moko aleki individu moko aleki aya fingi papu. Eleke yo leko finga individu wana po yo moni ko za fan, po fan ba maîtrise ka été. Wana ba warrior bo wana raison, fan ba maîtrise ka été. Mais ce que soki fanatique moko ya ngambu moko songolo aleki afingi papa na bino. Est-ce que bino bozaka obligé fo bo finga papa ya artiste moko songolo? Bo finga musicien moko songolo? Non. Tozaka obligé photo ya to le kalem sur exemple to finga faire rigola, non? Muto a défendra faire rigola, fanatique a faire rigola o a ko risquer aleki na caméra fingi Fali. Yo pe tant que warrior et tant que fanatique. O leki obandi ko finga kaka fanatique wana. Parce que faire aleki na caméra te po atinda mutu songolo aya ko finga to Fali to Kofi to mutu songolo. Non. Yo pe leka et tant que fanatique comme ba fanatique ba maîtrisera bango te. Yo pe warrior. Et tant que warrior, ok, oza fan. Ba papa dit Fali ba ko maîtriser ote. O leki o pupuli mutu wana sala kinde video. Soke kozala mutu moko songolo. Mwana mwasi mwana mobalo fingie. Mais to koma lelo to bebisa, tozo bebisa vision ya musique. Oyo fingi leader a batu. Oyo fingi tata batu. Oyo fingi mama ya batu musicien songolo. Nyonso ne sala kwa ne Fali. Fali mutu azotinda. Ba directeur bazotinda te. Bakangi mutu ko finga te. Bakangi mutu ko pupula te. Nga Manuela nde nazara na Edi Badiata. Nazara na kati ya bureau. Mais so na moni individu moko boy, mwana mwasi moko boy. Aleki azo finga papu.
Nathalie ke oh muto afinga pena papu na kamera eza fi oyo sola mulunge sola mutoki na koleka la mususu soki muteme suki po babiso muteme suki okoki to ye na kamera bali ko finga muto yo moni azo finga wana na kamera leader abata fingi te leader abata osala makambo na musique yaka finga la fille finga mobali wana azo sala video finga tantine wana azo sala video finga koko wana azo sala video mais koya ko finga ba artiste abatu te. Problème à papa dit ezaki na message pour battre belé va comprendre un message. Tant yo za pembe no zolo baki oza warrior, oza pembe na fali, oza pembe na bureau, ozo ya ko finga ba musicien ya batu o bazo leka na caméra. Ata ba musicien ba betaka 12 tondimi. O ba musicien na batinda mutu kingana tondimi. Mais tant que musicien wana aleki na caméra te, a fingi papute. Biso ba warrior to ya ko finga musicien wana te mais to ko fingela la mususu musicien wana fani na ye o simba ka téléphone tongo midi pourquoi to travail to changer dans une façon to changer dans une façon talaka ba warrior bana ndako mutu aza mona ndaka ko finga papa edite akoya ko leka bungela papa edite akoya taza la contre papa edite non papa di alobi eloko ke aboyi salite na kombo ya artiste aboyi salite na kombo ya aigle na kombo ya fali soko ko sala makambu na yo etake fan sala mais ko ya ko coller yango te po batu musu azaka zo sala live neti nga exemple na sala live nanga na décider na finga kofi ale na komi ko ya ko bwaka ba papa di ba mabanga mon vieux di badiata yo kofi boyo te soko moni ke oza déterminé o finga kofi olomide finga au nom de famille na bino finga au nom de yo na ndengo za na relation na ona kofi na ndengo za na relation na fere o fingi yango en dehors ya bureau en dehors ya fali ya mabete to boyi salite yo zo la msu bato ebele o ezake azo finga artiste moko songolo po abimana artiste wana azo finga musicien moko songolo po abimana musicien wana baza na ba problème na bango place ba uta na ba orchestre wana ba musicien wana bazo sala donc baza na ba problème moko personnel ale bozui fali bo kotisie donc mutu muso azolia ntaba mafuta bo pakoli fali na munoko te eloko ba papa di ba boyi nde yango wana papa di ba boyi to lobela fali na malamu toza na musicien moko tozo bundela artiste munene fali artiste munene tapoter live s'il vous plaît ba warrior bo tapoter tozo bundela équipe muto biso toponi papo toponi aza eloko ya makasi ya mukete ya GT fali pena deux fois te randa ba congolais bonsoir bébé likez partagez donc au moins que to bundela mutu moko boy aza makambo mais okamwa boy bato bo apembe na fali boze ba grandeur a fali na binote biso bato to apembe na fali to so ba munene na fali te ba étranger o ba uta libanda ba étranger bato mususu ne bazo mona importance pena ba valeur ya artiste na biso bonsoir ebemba nyoka mais biso moko ba warrior to e ba valeur a fali te fali na besoin na ndenge pena ya bien soki ye moko mukolo kakipaka kokolo.com soki biso ba warrior to meki moi un peu ko activer système ya papa la biso to vandeli promotion to traumatiser ba voisin na promotion nde manuela kitoko avana bite munoko pe pasi mbanga pe pasi c'est en soi na aka na bite na soi na te mikolo bo bunda mana mabina to okena ngoka na mabina to lobela papu na obina to lobi mwa mukie ko bine belo nyingisi nzoto ka ndenge mo papa nyingisaka nzoto papa azana besoin rando te papa na posa ba fingele te e feka ba warrior nde bo sala ba challenge na biso ndenge kangaka botala niveau ba warrior bo sali 207 challenge ya 207 oyo 207 oyo na ba voisine na ba voisin ba bini 207 grâce na bino ba warrior donc nde bo zalaka bo miye ba te force ya ba warrior to na mama na force to ebele so to bito salaka marketing ya 207 talaka bord wana avait mi bimela bonsoir Shadrach bord wana 207 avait mi bimela bete na concert mais botala ndenge vidéo ya concert etalama ya 207 grâce à ba warrior bosala mama na promotion bokanga TikTok bokanga Facebook ba warrior
To le kabo 207. Ok, ne boy 207. Boîte 207. Fête 207. 207 c'est bandi ko beta na ba fête na son ya concert. 207 c'est beta na ba fête na son ya concert et salamate. Donc etika ki batu na bilengi moko boye. Bino ba warrior to tiki batu na bilengi, bo tiki batu na ba défaut. To mona bato bazo défendre ba artiste mususu. Batu na bango ba porter parole na bango ba lobelaka ba musicien mineni na Congo. Ba diversaire na biso. Mais to mona ba porter parole na bango na ba boîte bazo bina 207. To mona basi na bango ok ba kumisaka ba artiste wana musu mais bazo bina 207. Ba saleli biso marketing pour anini. Ba kokaki show wana te ya ba warrior promotion le kai makasi. Warrior vanda na promotion na ba TikTok ne bo sala bokenda na ngo kitoko. To lito kota ba distraction. Mais to vivre to beta ça donc qu'il fallait qu'il le za lokwa vita imana. Siko vita imana wana eza na mafinga te. Vita imana eza ndeke banzembo na biso yoka na ndenge formule 7 beta ka ti lelo ekanga. Nga kutu pona nga na loba papu sala ta 2 ans ko bimisa album te. Si kaka 207 na marché formule 7 na marché na 207 ndenge zo beta. Ti kango kaka na marché to consommer yango. Po ezana ba album moko te o ebimi na kilelo o eleki formule 7 ezate. Na ba artiste tout na Congo o ke oyebi ke o mutu nyoso yo oyebi ke o nga mutu amunene o nga artiste songolo nazalaka danger o nga boy na yembaka danger to melaka maite. Mais ezana album moko te ba bimisi o eleki ba 207 na biso eleki formule 7. Bon mona na niveau. To kumisa leader mo boye o alongola biso soni. Ayo ki sa biso soni te. Soka bua ke loko o sentir ke na yo moko bi na sala penza choix kozala warrior na sala pena vrai choix ya kozala warrior ya ko défendre papu. Bon mona niveau. Bon mona niveau mutalo neti biso ba manya to linga na biso soni te to linga mutayo ki sa biso soni nga linga nga mutayo ki sa nga soni te. Siko to apembe na mutu moko bo alongola biso soni. A polisa ke équipe te. Ndeni bino ba distraction bo. Ndeni biso ba warrior mama na distraction. To landela nyonso. To landela nyonso. Muta sala moi crête boye ko défendre. Muta zongi sa boye bo défendre. Muta sala boye bo défendre. Fallait en a besoin en ngote. Fallait faut ba chrétien kaeti. Mangete lati. Ba bambaka libanga na mangete la. Ce ba bambie mabanga te ba bambana. Talaka numéro 1 à Congo. Artiste waza numéro 1 à Congo partout. Na bana mikyo ba ebi lingala te ba yemba banzembo fali. Na ba koko mutu azana ba fan na génération nyonso. Ba bébé tina ba kokoloko. Ba yoka kae tina ba étranger tina mindele. Akanga masolo partout. Bota la ba concert de totombi sara ba date. Yaya. Bota ate na niveau fali azo kenango ke. Soka bua ki ba date nombre ba date so fali atie. Yaya folia otonde. Folia otonda. Folia vraiment otonda pour ozwa risque au fali azozwa. On y a ba risque. Faut mi yeba oyoza. Plus de 15 dates. 2025 Tobet à Stade de France. Yaya. Bon mon amuto na za mutu pamba. A n'importe qui te. Ba warrior. Tous à la focus. Babi warrior toujours attaque. Warrior toujours focus. Tant fallait alo baka warrior toujours attaque. Bino bo comprendre ngo ndeni. Bo comprendre ngo warrior toujours attaque. Attaque na mafinga te. Warrior toujours attaque. Promotion. Fallait na besoin attaque wana na ba promotion. To somba ba biloko na ye. To somba ba t-shirt. Nyo soneza ba attaque. To attaquer. Biloko na biso neti ba polo asika ndenge bimi ya 207. Et promotion, ils attaquent. To attaquer. Donc bon les kaboye, tous les warriors tozo somba ba polo na biso 207. O leki na nzela ba mutatala muni. Ya polo kitoko ba polo falio kitoko. Promotion toujours attaque. Au continue na TikTok boye. Au kuta ba warrior ate bazami bale misatu. Ba sala live. Ba beta banzembo a papu. Oko tape na live na yo. Oko mino DJ. Soko koka koloba te comment no DJ ata na TikTok. Comment no ta DJ na Facebook. O bete la biso ba Mayday. Ozo bete la biso ba Carlos. Banzembo eze beli ya formule 7. To changer ko.
Banana koma warrior beauté zonga. Eba warrior. Boko siliki ya papa dit alo belo wa malam. To laksa force na biso na mafinga te. To laksa ne force na biso na marketing. So a moi si kitoko boaka mwana base wana nzoto abie makolo bien ta ya bien nzamba kelio. Mais TikTok basala ngoto comme ba danseuse biso nyonso ba mu dansa. Na TikTok biso nyonso ba mu dansa. Ato yebe obina te moko bina ka na TikTok. Oh. So za moi chéri no za moi cool. Okoti na o le msubo olia na bino. Me ocheli biso ka banzembo afali na sima to yo ka to talo ndengo olia. Ocheli biso banzembo afali. So po moni go olia na ote. Obina komi na nga DJ. Ozotu na biso bato to otala yo. Oyebisi biso to chela bino nzembo nini yo, chela biso Marlène. Ah, bo chela bino nzembo nini yo, nyonso wana yaka na compte safali te. Yo kanisi ne tozaka na ba abonné boto apena ba libonné te ya bato mususu ya ba voisin mususu ya ba artiste mususu bien sûr. Bien sûr baza. Mais tanga koti bongo ayoki yo obeta nzembo moko boye. Ah, nzembo kitoko na yo kango pa film boye na TikTok abeta ngo trop. Opesi mutu bilenga banzembo papu na bino. Yango wana marketing, yango wana warrior toujours attaque, focus na badati na biso. Na ba profil na bino soko za faux compte. Mais oza warrior oza faux compte. Mais na profil na yo, eleko zo elongi anniversaire, ya tata moko songolo ya mama moko songolo ayembaka. Obambi profil ya papu na bino, obambi profil ya badati na biso ba concert, po eza na bato musu badati wana ebungaka. Ozi badati ya ba concert ya papu, obambiti. Bato ebele babi Manuela, yo vandelika promotion ya mboka na oui, na vandeli ya mboka na nga. Po ya mboka musu ezo kende kitoko, partout ezo kende bien. Il fallait na vandela ya mboka na nga. Na warrior, na bite, na bateli munoko na nga na swana kana ko swana pena, munoko ekoma kilo. Luketu nde mutu eza débloqué, munoko eza bloqué, luketu ekoma débloqué. Donc na comme na na préféré na ngeleke na loba mingi na yo bini sa ngata luketu tina zo bina wana ko bini ya pe bien ko bini ya bien pour na santé na kitisi ba poka likolo obina na sali régime likolo obina ko bini ya sport olongoli stress mwanda mwana na oseka na osala marketing to oseka na bino elongo mami okimu souple mami okiti na obina na nga na olongola nga stress ko bini ya mabete. Ozaka obligé te po yaka po pelisa caméra ka follow yo finga te kumisa papu na yo sala marketing na yo neti ngabo na bai bolemba nga ba warrior bolemba nga so na vai na na bini so na vai na bini so na vai na bini so koza warrior to lembingo bloqué nga na page na nga mais mikolo bolia ka mabina munoko ya bloqué to pupula pe trop to finga pe trop donc munoko ke congé. Ma finga ba injire ke congé mbobando bunda makana luketu mage mami aibo bina te me na sala ka mo effort na ningisa ka mo nzoto babi mwasi ningisa ka mo luketu no debrier kaka yaka marketing te bébé mi okasi marketing kolobela papu fo sani o uta likola batolo bambani na mabele nde papa mona ke yo lingi o finga ka batu bo fingi batu o risque vino apo komi yo banga ba bomanga likola papu te. Fallait en a besoin en goûter. Fallait en a besoin en goûter. Papa dit Madiata, alobi ma bête. Alobi très bien. Parce que ça na batu mingi. Ba poussani pembe na fali. To kanisa bangole msusu. O bande kona biso ba waote. To na ba yuda. Ne penda ba yebi. Fali zala mayele. Yuda teka yeswe. Donc fallait azana kati ba yude bele. Baso benga mamba wario. Mais il y a beaucoup de yuda. N'entourage na biso na pembeli na biso na ba fanatique ya fali po mutu aza vrai fan ya fali or que no lukela papa na bango makambu te atoza la mwana pomba atoza mwana maître moko bo maître makasi sentir soki ya suka ya sport o que bando luka makambu te po papa no aza maître obomisa ye mutu alingi fali la fali bolam linga ba concert na biso etonda la fali kimia des fois biso moto komi ko tia papu na biso na ba ranking na makambu na biso personnel to oluka makambu na biso po papa ya rakotela ka biso po papa finga makana sima na biso non ana besoin na ngote to bimisa papu na buzoba soko lingi papa na yo obatela soko obatele ndenge nini pour na ko traumatiser et puis nous traumatiser ba tout ba warrior bien quand to traumatiser bango ba 207 na biso ebetaka ngama mina bino na kota ba boîte na kota ba nganda na kota partout oyo kake
Fali akoma lokola carte ya suka na ba fête. So koti na fête omona batie ba nzembo ba bimpwa kebele, batie ba bimpwa kebele, omona fête eza kilo. Fali akoma ko beta na ba fête à partir ba minuit. So ki 0 heure ebeti pona ko kanga siko fête ye lengi. Ba koma obwake la biso Fali. Na ba DJ ba comprendre que Fali makambo. Fali ba chake na débité. Parce que so ko che Fali na débit, ba kimpua ka ba ozwa sous chance te ba bina bango. Fete beba. Sko ba DJ ba comprendre ndenge nini, ba koma ko bwaka na omona ba obeta ba nzembo ba bimpwaka bazo beta ka ba bimpwaka. Ba nzembo moko ezake na tango batu bazolia gâteau, batu bazolia kwanga, bazolia ntaba, wana batie ba nzembo batu ba bord ezanga kombo, batu bazanga succès, ba nzembo na bango yoka na rate, wana ezana moma ba cadeau. Siko Fali ba beta ke na minuit wana batu si ba lié ba meli. Hey, tant ce qu'on va comme boire que la binoka ba Fali na kati ya feti. Au moins on a bat ba telema. Au moins on a bat ba bina. So bo bimate bo bi grandeur a Fali. Te bo tout na biso to za libanda. Bon mon on a Fali a pesaka. Feti lengi. A pesaka makambo. Au moins on a Fali a pesaka makambo bimbanyo kana bébé. Fallait pesa makambo. Parce que muto pesa makambo. Babarat. Muto pesa asko makambo. Ale biso bato to bundela ke. Biso ba fanatike to lingaka ye. Musala na biso to yako. Biso moto. Donc ba warrior biso moko to yaka ko bundisa. Donc yana ngo ba conquérante biso moko ba warrior to koma ko bundisa sko dadi na biso. To koma lokwa bandoki ya via Fali biso moko. Avant na to cha batu mususu. Yaya. Fali abeta na feti. Ato zalaki maladi yaya. Nandenge malade ko sila yo. Onga na kamuta charisme. Na ba feti na bina kate. Ya Fali hotel emiso. Fali ba nzembe koma lokwa l'hymne national. Surtout formé seti. Ba l'hymne national. Yo muto yo tanga kombo ya mutu, batangi kombo ya mutu. Oza agité, oza trop na agitation. Ato tanga kombo ya mutu. Papa dia lobeli tous les warriors. Parce que warrior a mona kaza agité, ndenge papa dia passa ki message a moni ke ba lobeli c'est kaza fiti. C'est ka mwana ndaku te. Mwana waza mwana ndako comprendre déjà que oui, biso photo teka. Biso to ana besoin batu. Ba concert a Fali o ako beta partout dans le monde. Fali ana posa ba mbua na ba niamate na ba niauta ana posa batu. O ba oya ko vanda na ba kit ba yo ka muzika papu na biso. Ba oya ko yoka ngo ka tang air nyoso to zalaka na makelele. Ba oya ko yoka ngo ba concert ngo ba yo ko kota ngo tang air nyoso to zalaka na agitation, mafinga na mabona maka eke zongi. Mabona maka eteka combien le disque? Mabona maka eteka combien par artiste? Oh, moi faut la vérité. Il faut tout sur la pembet. Ma bonne maquette qui combien non et même il fallait ni l'autre. Et même il fallait l'autre. Fallait ce qu'on a besoin de musala, misal ma banda, misal mi banda. Tout le belande makambo malam. Promotion na promotion et que zongi. Ya. To yebi ko sala promotion. Te ko si promotion zanika ndengo zolo bela wana ka ko zolo ba panza sango. Panza sango ya artiste na yo. Lobel artiste na yo. Panzasango.com. Y'a na marketing te. Okochi bondenge to osomba ba billet. Soko somba ki déjà billet oza warrior. Osomba ki billet ya Lille. Ya Nantes. Ya Hollande. Ya Marseille. Ya Allemagne na kombo mboka ngoni Allemagne bunginga. Ba place eze belé. Osombi soki na Canada. Osombi na Amérique. Oyo la kisi billet na yo, o pesi motiver, o motiver pe ba warrior mususu na ba sombi ba billet te. O la kisi ba nga tala nga ye bande ko na nga ye libota nga ba warrior, bota la nga sina sombi nga billet etika libino to somba. To somba ba billet. To la ba place. To la bango bango bazaka ntembe bisonko. Bango mafinga. Oh, faut to tikela bango pela mafinga. Mutu loko afalera mobali kitoko. Moi si kitoko bino bo comprendre ngote ba warrior. Lelo na kilelo moi si so aza kitoko makas azalaka ndumba, ba finga ye ndumba. So ba fingi moi si kitoko ndumba te ba finga ke ndoki. So ba fingi moi si kitoko makasi
sida te ezaka na 3 biloko bafingaka naki lelo so bafingi mwana mobala ya kitoko makasi so mobala ya kitoko makasi propre soin bafingaka ka pede mobala kitoko makasi na propreté makasi bafingaka ka pede na mutu misala mabe ezaka na biloko mibale to bambaka mibala kitoko otali pena mobala obi place ofinga garçon ezata ale niata deux fois tala garçon deux fois po otala omona eloko bamba ete c'est normal so ba adversaire batali na gauche batali na droite tala ka fali mwana mobali lipeka soin na lipeka fali ko olia ntaba na kwango che mayonnaise na ketchup na lipeka ka ya mwana mobali kwa fali otandi kwanga ntaba pilipili ochie na mayonnaise olia ngo na lipeka fali otali manzaka ya mwana mobali otali na yo mwana mwasi soko za muta propre to bite seke ngande na mwana mwasi na manzaka salite boy balesanga kindoki na libuma mama biso bomona bo comprendre les dimensions c'est normal faut ba finga tu fallait ala boga faut ba finga ba kabele pena deux fois un problème te biso etali biso te so il fallait ameli mai allez ba adversaire fallait commencer la pi bataille bangungi fallait soka simbi bangungi kana maboko be bato ba koma oluka bangungi ba bando simba bangungi fallait ameli mai mutu to akomosa la challenge ya mai mais au mona te ke elo bake mulakisi nzela za molakisi toko bando ya ko défendre molakisi te po bato bazo imiter ye c'est normal aza molakisi Moïse lelo grâce à Fali mutu akata ba combat ya ba combattant na kati ya poto c'est Fali lelo soki ba musicien belé bazo beta ba komi ko beta ba concert na poto grâce à Fali siko bino ba warrior to ya ko défendre ngo poani eza clair ene loko ko samba te tonne loko ko samba te c'est clair que Fali mutazongi si concert na poto c'est clair Fali mutasali bitumbo combat o esila premier concert na ye oke ba tumba ba voiture na Paris Fali a bangité aye ko signer sous deuxième tour on a boké chua ya mbobache minduki na se ba combattant bache minduki na se grâce à Fali a sangisi ba combattant na ba musicien musu ba komba camarade c'est Fali ton eloko samba te ton eloko défendre Fali te donc toi na mutu moko bo eloko makasi ba imitaka ye kaka balandaka ye kaka biso siko to ozala wana te na distraction to vana na distraction te to vanda na boulot ezani kolobela Fali kolobela badate ko partager ba biloko na ye suka che loko boena page et tant que warrior to partager soka sali boy to partager to lobeli soko za muto lobela na internet oye olobeli papuna c'est tout ezana ngoma mambo belete esenga ngoma mambo belete ni gauche ni droite belete ko chaba nzembo kaka pamba ka nzembo apamba ovandi na yo ozo chaba nzembo c'est marketing ba warrior musalande manela kitoko to koma na lelo to vandi na kilelo fo boyokola te ba warrior fo yokola oza mutema munene meto traumatiser bango mingi na boulot to laksa ke fali azaka te o pona batu bayaka po ba fingile te to laksa ke fali azana bato bazo sala musala bon travail bazo travailler makasi pona musala na ekende liboso to laksa force afali na musala to laksa makasi afali na musala na ba partage na ba boulot na kosomba tanga zwaka ba disque d'or wani sala biso bien sala biso wow papu na biso elaksa ke ti fali azwaka ba disque d'or wana ezala grâce na imoko te grâce na bino peti ba obo sombaka ba obo bimisaka ba mbongo na bino obo sombaka ba biloko afali eza unifie la force grâce na bino ba fan na ye bato bolinga ke bo soutenaka ye yango esala ke papu na biso azomata kaka azomata to matise kaka to matise na nyonso azosala na ba concert na ba date to tikala ka sima te to ka soni te o nga linga nango kende ba concert te nga linga nango ke ba concert te mais tel mo linga afali na yo oko linga te mwa kiti mo ke vanda vide osombi pena bio bite na ye na ngata na ovanda na nga na linga nango telema te na vanda mosombi quand même billet yaka kolakse bolingo na ba faso ebele ko soutenir ye ana besoin wana sko biso nde ba fan to pese force ba fan nde bo pesa Fali force et fait kake azomona soka bimise loko na marché eloko ne kanga na communauté
et kanga pena na internet et kangi TikTok kangi Facebook kangi YouTube yé mo place avant d'abi nana ba oyanga ba fan nanga balinganga eza na mutu mususu ba profil na bango ba tia oyeba vrai waro yeba pe warrior lokuta lelo au mona mutu atie photo ya Fally mais au mona azo finga batu na net na film azo finga batu en désordre wana za warrior te ayene ka camouflage atie photo ya Fally mais ko finga ka batu po batu ya Fally ba warrior na batu ya Fally ba pomba Fally ba kotele te to wana besoin de ma finga te to wana besoin batu lokwa ba les défenseurs to koti koto les défenseurs bomoni ya finga ane mutu te ya zalana pona papu na ye avandeli marketing a papu na ye botala ka niveau mutu afinga ka te les défenseurs ya ba warrior afinga ka te ya ka lobeli papu na ye akumisi papu na ye po toza libre toza obligé te fona linga mutu nyoso non nzambe ne asala mokino ozo obligé te fo linga mutu nyoso mutu lokola de défenseur apona na ya mona neka Fally ne danger Fally ne ndaleki nyoso mais kaka ndenga linga Fally asala la promotion ba jaloux ba beli maboma ba jaloux ba dokaka adok sara batu sans ko finga les défenseurs a finga kate ya vendre la promotion mais bon moni ndenge ba beteli biso ba golo ba beteli biso les défenseurs ba bumbiseli biso les défenseurs pona nini ndenga simba ka marketing eloko makasi force ba warrior o akendaka partout o akota donc mama na soda yoka na